Que
tozali na bo yango na tokotondo botoni nanga sango mokonzi monier na ndenge ya biso lelo toloba yango na suka bongo tosangani ya biso na biso po te tokoka kotombola mitema epai ya nzambe lokola bana na baisraele basangana kongombe santo na mokonzi akoyebisa biso tomikengele tomiyeba malamu biso banso tozali liboso bwa mwinda moye mokoki kolembetere te topusana na elikya enene epai ya mokonzi oyo akopesaka biso bolamu ya kokengeleke biso alimbisa biso mpe akabela biso makambo manene elongo na basantu banso na bandeko basusu batika biso bakomi omoka nkolo nzambe tosambela motema moko na bango mpe na basantu banso ebonzali lisantu lisangisa biso po libota lioko Santo Maria
Nzambe wa bokazi bonso yokela biso bana na yo mawa mpe longola biso mabe panso makotungisaka biso mobembo nsele tozala nzoto kolongo mpe motema mpiko mpo ya kosalela yo na esengo ntango nyonso tokobondela bongo. Sagesse, chapitre 6, verset 12 à 16. Banso na mokedi toyoka likani. Wanya bozali kongenge, bokobebaka te. Bato balingi bwango, bakomono bwango noki. Baye bakoluka bwango, bakozwa bwango solo. Baye baluli bwango, bakokutana na bwango, bwango moko bokomilakisa na bango liboso. Oyo akokende koluka bwango na ntongo, akoyoka mpasi te, akokuta bwango bofandi pene na ezibeli ya ndako. Oyo akomanyola bwanya azali na mayele solo, oyo akotika kolala pongi mpo ya bwango, akozala na matungisi omotema te. Bwanya bokoluka bipai biso bato babongi na bwango, bokobimela bango na boboto onzela biso bakoleka, mpe bokosalisa bango omakasi mabango nyonso. Bandeko, liloba lya Nzambe. Nzambe wanga
eteni ya tuku ibale na itano kubanda molongo mwa yango kino mwe mwa zomi na isato. Matthieu chapitre 25 verset 1 à 13. Yesu alobi na baekoli moulani moye, obokonzi bwa likolo ekozala lokola na bilenge basi zomi bakei na minda mya bango kokutana na mobali oyo akobala. Onte ya bango batano bazalaki bazoba, batano bazalaki na mayele. Bazoba bakamati minda mya bango kasi bamemi mafuta te. Baeba mayele bakamati minda mya bango na mpe mafuta omilani. Awa mobali aumeli ongi ekangi bango banso mpe balali. Kasi okati ya butu moto moko agangi, bolongani aye kokende kokutana na ye. Bongo bilenge basi zomi balongwi ompongi mpe babongisi minda mya bango. Bazoba balobi na baye bamayele, bopesa biso mwa mafuta, zambi minda mya biso mizali kozima. Kasi bango bazongisi te, mafuta makokoka na biso mpe na bino te. Bino moko bosomba epai bakotekeke mafuta. Awa bakei kosomba mobali akomi. Baye bazalaki kozila ye, bakoti na ye ondako ya limpati mpe bakangi ezibeli. Na nsima bilenge basi basusu mpe bayei balobi, mokonzi, mokonzi, fongolela biso ndako. Kasi azongisi, nalobi na bino ya solo, nayebi bino te. Bongo bokengeleke, zambi boyebi ata mokolo ata mobati. Bandeko bana banzambe boboto, bandeko solo tozali na esengo na bokutani olomingo loye oya kotondo nzambe botondi pe koyoka maye Kristu yemei azali kolobela biso o mikanda misantu. Awa etikali poso ibale mbote tokoma na suka ya mobu liturgique. Matangi malelo mingi na sangonda tokoyoka boni Kristu apesi moulani moye po ya kolakisa lolenge bokonzi bwa likolo bozali ya bangondo zomi mitano ya mayele pe mitano bazoba. Lero moko okati ya biso akotongolo obomoi bwaye bote ayeba azali oyo ya mayele to azali oyo ya zoba. Kasi ata soki omingisi okati ya yo omoni ke mbala mingi okotambola bozoba, c'est encore possible ya koleka zoba na moto ya mayele. Yango wana
lelo toye mpote tosambela Nzambe tolongwa bazoba tokoma bato ya mayele bongo moula nyimoye molikoloba nini mpo ya biso lelo. Kristu akobenga biso tozala bato ya bokenge mpe ya bokebi pamba te o mokili moye tozali baleki nzela tokelama mpo ya bomoi bozali na suka te kasi mpo toyingela na bokonzi boye bozali na suka te mpo tokutana na Nzambe oyo alingi biso tosengeli kozala bato ya bokebi mpe ya bokengi. Elingi koloba boye elingi koloba te tozali na posa ya mafuta mbote epelisa mwinda ya bomoi bwa biso. Elingi koloba nini? Kristu akosenga biso te tosala makambo extraordinaire to makambo ya minene kasi toyeba te tozali bakolo ngonga te mpe toyebi mokolo te bongo tosengeli kozala mokolo na mokolo mokristu kaka yango wana nde basengi biso na biloko bike kasi mokolo na mokolo kozala mokristu elingi koloba nini oyo ayebi te azali na bontau soki alobeli moninga maloba mabe akanisi yango asosoli te yali malamu te ali ndeko limbisa ngai mai nalobaki nasalaki yango na kanda nayebaki te limbisa ngai wana moto oyo alingi te bondeko bozala seko moto oyo akolinga baninga oyo akomipesa mboya bango mpe oyo akosala te na bomoi bwa ye na lolenge na ye akozala bato bakumisa Nzambe na lolenge na ye akozala bamona mpenza Kristu okati ya mboto ezali oyo akosala mokolo na mokolo oyo Nzambe azali kosenga biso se oyo wana kosala mokolo na mokolo na makambo make lokola esengi mokristu azala bobele wana nde moto ya bokengi mpe ya bokenge azali na bwanya banzambe nde yango wana mbala mingi tokolobaka tozali na ino bilenge tozali na ino na ngonga tokobanda kosambela ntango tokokoma bakolo to bakoko sika tozali na ino bana bate tozali na ino na bomoi molai lokola toyebaki ngonga mpe toyebaki mokolo yango wana moto ya bwanya azali oyo akovanda na baninga mokolo na mokolo na mokristu kozala mokristu mokolo na mokolo oyo akotala mobele bolamu bwa ye te kasi akotala mpe bolamu ya baninga oyo akolinga te esika bato bazwami bomoko ezala oyo akolinga te na libota kokoso ezala te koswana litumba mpe zuwa kasi oyo esika nyonso azwami akozala mokristu kaka se wana nde lolenge ya biso ya kotia mafuta tozala kunu na mafuta po te bomoi bwa biso bongenga yango wana lelo tosengeli koyeba te bomoi boye ezali na maboko ya Nzambe ezali ya biso te toyebi te mokolo tongonga nini kristu akobima mbote tolakisa bolingo boye tozali na ye topesa ye rapport ya lolenge tokabolaki bondeko mpe kolinga baninga bongo lelo kristu akosenga biso toyebani yango elikoloba te tovanda stresse
toyebi eloko ya kozala te parce toyebi te ntango sizomo ya te kimia me mokolo na mokolo tozala mokristo moto azali mokristo mokolo na mokolo abangaka eloko te eza lokola na ekole primaire soki molakisi azotuna motuna mwana ayebi maître akozala te ayanola mwana akobanga interrogation te akobanga examen te pamba te atangaka mokolo na mokolo ekomaka mbokoso na bayebazelaka kobele ntango session ekobanda to ntango examen ekobanda se bongo na bomoi ba biso ya mokolo na mokolo tosengeli kozala bakristo tokeba na badistraction bajeune na Cameroun balobaka faut pas dormir au premier banc tozala na bokeli mpo na yango mbala mingi tokokangama na makambo maike kasi oyo ekopesa biso bomoi te mpe ekobebisa bomoi bwa biso yango wana lelo kristu azali kobenga biso tozala bato ya bokebi likoloba te mokolo na mokolo kozala mokristu wana nde mbela kristu apesi moko na biso ata soki totali bomoi bwa biso tomoni te tozali na bazoba lero na liloba ya nzambe na ukaristi ya esantu na tubela mpe na losambo kristu akokomisa biso bato bamayele bazali bato bakoyoka liloba ya nzambe mpe bakosalela yango nde bwanya bona kristu azali kosenga biso yango zambi toyebi mokolo te toyebi mpe ngonga te amen. Amen. bandeko awa toyoki maloba manzambe mpe ndimbola ya eklesia sika babanso tovanda kimia mpo ya komanola totelemi tosakola boyambi bwa biso nayambi sonzo ikangemi lokoso na moto mpe komele makila maye se bongo lisumu likoti libiso
Même si bon moi pas biso. Nani akobikisa biso. Tobele mwana wa yo mokonzi biso Yesu Kristo. Mokonzi yoka biso mawa.
bokenge ya mwana pesa na bukutu bukutu bomokonzi bozala bino bandeko babudini kristo botombela na bukutu Amen.
lelo tosenge ye makasi po te mwinda na biso mokolo na mokolo mozala ya kopela. Solo Yesu Kristo akoya kokutana na biso po ya kobongola biso po ya kopesa biso esengo oyo moto asi akoki kopesa te. Yango wana ntango nyonso tozali kosambela totondi ye botondi na manso azali kosala po ya biso. Tosambeli mingi po ya mboka ya biso Kongo, loboko na ye ezala po te Kongo ezala mboka ya kimia, bakongole babongola mitema na tina ya boyokani. Tosambeli mpe po ya mboka eyambi biso France, Nzambe abenisa bakambi ya France po te kimia ezala na biso. Tosambeli mpe mpo na boboto na mokili mobimba, Nzambe atia boboto esika baye bazali koyokana te. Tosambeli lisusu na bobonzeli Nzambe milimo ya bandeko baye batika biso. Lelo tokanisi abe Bosangi ya Bos. Lelo tokanisi mpe Papa Bulanturu Adolphe. Nzambe ayamba bango mpe apesa bango esika ya kimia ya bopemi. Totondi Nzambe botondi mpona makasi, mpona mayele mpe po ya manso azali kosala bomoi bwa ngai uto na ye awa kokati ya omoneli eleki moko. Tosambeli mpe po ya abe Makamba, Nzambe abenisa ye na mosala azali kosala awa na mboka France. Tosambeli mpe po ya Père Toussaint, Nzambe abenisa ye na mobembo azali kosala mpe na mosala azali kosala o Kongo. Biso banso liloba ya lelo etuta biso po te tomilengele malamu, pamba te toyebi ngonga te, toyebi ntango tosambela. Osango ezalaki kotelinga na se ya motema ya moko oyebi yo
nsambo na biso kofungola biso nzela makoki banzoto mpe makolimo balandela moko mpe tozali biki mpe mwana na Yesu Kristo ami mokonzi ya biso obili ekomi biso siko. tofandi bandeko tokomi otango ya mabonza. Lomingo eleki ezalaki lomingo ya yambo ya sanza mpe toyaki kobonzela Nzambe na kete ordinaire oyo topesaka na katikati ya misa. Topesaki bongo 463 euros mpe na enveloppe ya famille topesaki bongo 760 euros. Manamanso mapesi na mabonza tozwaki lomingo eleki 1223 euros. Totondi bino botondi na ndenge bozali kofungola maboko mpe mpo ya kopesa na Nzambe. Lelo lisusu bomomesano ntango ekoki ya koya kopesa mabonza mabiso. Awa tozwi likanisi ya malamu tozonga nsima te. Mwinda na biso topelisi ezali mpe mpo ya kopesa makambo ya motuya epai ya Nzambe. Ntango yango ekoki tobeleme mpo ya kobonzela Nzambe oyo tolengelaki mpo ya ye na misa lelo.
solo mokonzi ozali mosantu mwana wa yesu kristo azali mosantu elimo wayo molendisi wa biso azali mosantu nzambe ya makasi bonso tokosenga yo koyoka biso tala mapama ye tala bino ye tala mabonzama ye tokobonzela yo eli mosantu akitela bango makomela biso nzoto na makila na mokonzi ya biso yesu mokolo bakangaki amipesi mpe andimi koyoka mpasi akamati lipa atondi yo abukili yango apesi bayekoli bayakobi kamatani kolia yango bino banso eye ezali nzoto ya ngai nakokaba yango oya bino silisi bango kolia akamati peke atondi yo lisusu apesi bayekoli baye alobi kamatani omele yango bino banso eye ezali nkembi ya makila na ngai makila ya mabondemo basika mpe baseku makosopa na mpo ya bino mpe mpo ya bato banso na ntina te bozwa bolimbisi bwa masumu bosalaka boye mpo ya kokanisa ngai
milengeli babeleme na molongo mpo ya kokula nzoto ya Kristo na limemia. Kasi bayeba milengeli te mpe bazali na posa ya kozwa bobenisi, bango mpe babeleme na molongo maboko ya kokangama mpo ya kozwa bobenisi. Boboto limemia tobeleme na molongo.
libokeli yongo lokola makemba omoneli na biso ekomi na teni officielle liputa yango oyo eyei biso banso tokozwa yango ezali balangi mibale langi oyo Monnaie catholique congolaise de Paris, langi ya liboso, langi ya mibale yango oyo oboyoka ite ndipeta yango tende mosusu eza sote oyo sokozali mwana ya omoni zala na elamba oyo na Noël tokolaka oyo na bonane oyo na Noël oyo na bonane Bande Kobomoto toyoki na bakomplike sango komona pesi abi bongo esali bongo mbula moko depuis bakonzi ba eklese ya batindi awa bokomoni aba le premier na octobre nde bapresentaki bokomoni officiel mais koya na ye awa na kati ya komoneri esali bongo mbula moko deja yango wana tokotika maloba ya document de circonstance mpona mwa kolebisa ye na ndenge asali mbula moko kati ya biso. Pour le premier anniversaire de la première messe que vous avez dit à notre monnaie, dimanche 13 novembre 2016, dimanche 12 novembre 2017, un an depuis votre arrivée à l'Église. Aujourd'hui marque le premier anniversaire de votre première messe à l'Aumônerie. Il est vrai que l'Aumônerie a été installée officiellement le 1er octobre 2017, mais vous êtes présents parmi nous depuis le 13 novembre 2016. Un an, c'est un laps de temps, mais il marque cependant une étape importante. Voilà pourquoi il est bon que nous nous arrêtions avec vous, Papa Aumônier, d'abord pour vous renouveler nos remerciements et vous souhaiter une bonne continuation pour les étapes suivantes. Biso ba maman catholique Tolobi, Zala Mwinda Papa Aumônier, Zala Mwinda tout au long de ton mandat ici à l'Aumônerie. Pour un renouveau, Elimo Santo Azala Nayo, Lenge Ozali Kokamba Biso, Nanzela ya Malamu. Caritas pe balobi, bandeko, ondeko, ezala na kati ya Aumônerie. Na Légion de Marie, basengi Mama Maria apesa yo bagrâce ya naye, pe commission ya finance et patrimoine, basengi yo merci pour la confiance. Par membre ya protocole, balobi lisusu, boye tolamu.
na lectorat basengi yo merci mpona baformation balobi abemus papa komoni mpe bamembre ya liturgie bamembre ya liturgie mobimba balobi bazali na eloko bazali na eloko na yo mpona kokontinue kotonga elamba ya tolo. La communication sociale tosengi lumière oyo outi nango na Londres elekana mpe awa na omoneri ya Paris. Bafidele ya omoneri tolobi iyo bongo momesano topesaka kado spécial mpona kosepela mbotama ya bandeko lelo mpona kosymbolize ena ya première messe ya papa Omonier na Paris topesi yo fololo oyo yango nde ebotamisisa awa na kati ya omoneri. osengana babalengeli mpona fololo bakoka ebelemi. Sana